Nini. UNC. Toujours ensemble. Tobengaka Congo na eloko moko kuna elingi kosymbolize nini na maboko mibale epesani mboka wana nazolimbola yo mama wana asimbi Congo wana elakisi ke na kati na biso toza onge adjumaki eza bamama toza na bamama maraîchère toza na bamama veuve toza na badésœuvré toza na bafele donc tomélanger c'est ça la signification moni mama wana simbi Congo to biso bamama na biso basalaka babilanga toza na bamaraîchère toza na bamama na nyonso na kati ya onge na biso mosala na biso eza bamama mosusu bazosala bilanga bamosusu tozolakisa bango tozoinforme bango kosala basavon kosala bakisi ya kopangwisa ndako kosala meme bakitunga oyo ya komema na bawenze kala te tokotia yango na marché. Maman sikoyo namonaki yo pe ozali l'une comme ozali coordonnatrice c'est ça aussi osafilie bino nyonso na INC maman eloko nini emotive bino bozala nsima ya président Vital Kamerhe objectif na bino nsima na ezali objectif na biso eza soutenir président na biso Vital Kamerhe wakalingini vingi toza na besoin totindika ye tina 2023 soki omoni na bandero na ngai nakomi le président Vital Kamerhe aux élections 2023 donc yango eza projet na biso oyo toza nango epuis tokokweyisa bendele te donc tosafilie na INC eza pamba te donc tosafilie eza mpona mokonzi na biso Vital Kamerhe 2023 biso na ngai na onge na nga oyo bamama nyonso ebele omoni awa toko bakosoutenir ye alonga na 2023 akoma président de la république. Mama coordinatrice motuna yanga Honorable président national de l'Union pour la nation congolaise et directeur du cabinet des chefs de l'État, Monsieur le secrétaire général AU-UNC, Monsieur le secrétaire interfédéral AU-UNC Ville de Kinshasa, distingués invités, chers membres des associations affiliées à l'UNC, à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur de cieux et de la terre, Maître de temps et de circonstances, par qui toutes ces choses sont rendues possibles aujourd'hui, malgré toutes les vicissitudes de la vie. Honorable Président national, distingués invités, cette journée du 7 mars 2020 est spéciale et mémorable pour notre cher parti UNC. Elle est spéciale parce qu'elle marque la sortie officielle des associations affiliées à l'UNC, CAA/UNC en sigle. Elle est aussi mémorable parce qu'elle restera gravée dans la mémoire collective et dans les annales du parti. Honorable Président national, distingués invités, les collectifs des associations affiliées à l'UNC dont nous célébrons la sortie officielle aujourd'hui est l'œuvre et l'innovation de celui qui nous qualifions du génie politique. Je dis bien du génie politique. L'honorable docteur
président national du parti, Vital Kamerhe Lwakaningini, pour qui je vous demande les applaudissements. En effet, le CAA Bar INC, c'est une cellule de structure société civile de l'INC qui regroupe à son sein plusieurs associations de la société civile et qui dépend du secrétariat interfédéral INC ville de Kinshasa, dirigé par votre humble servante Mudosa Thirezi Mado que je suis. Notre structure regorge 90 associations dont 22 sont en ordre avec le parti. Honorable Président, ces associations ne sont pas seulement implantées ici à Kinshasa, mais elles sont aussi dans des provinces dont elles sont proches de la base. Elles connaissent mieux leurs problèmes que les décideurs politiques. Elles sont à la recherche du bien-être de la population. Cependant, ce qui leur manque, c'est l'accès aux subventions de l'État et des paternels afin de répondre aux désiderata de la population conformément à l'article 37 de notre Constitution. Honorable Président, il va de l'intérêt du parti de garder ces associations, de mieux les encadrer, de les appuyer car nos ambitions sont grandes et 2023, c'est maintenant. Honorable Président, distingués invités, ma fierté est de vous présenter publiquement ces associations ambitieuses, structurées et prêtes à servir notre parti. Ainsi, je vous demanderai, honorable Président, d'être à leur écoute en bon père de famille. Au besoin de ramener au niveau national afin de mieux préparer 2023, qui est un rêve pour les uns et cauchemar pour les autres. Honorable Président, mon équipe et moi avons la capacité de travailler pour accroître les effectifs des adhérents Par ailleurs, nous sollicitons l'accompagnement de l'hiérarchie du parti pour atteindre notre objectif. Honorable Président national de l'UNC, Monsieur le secrétaire général AU de l'INC, Monsieur le secrétaire interfédéral AU, UNC Ville de Kinshasa, distingués invités, chers membres des associations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis et je vous remercie. UNC, 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 Okotomana Nini, UNC, toujours ensemble. Bandeko Babolingo, le col à maman au conducteur de ta discours et toi qui mange au bandami n'a qu'à discours. Awa, tu allez qu'à présenter Baya Bakambaka, si ma maman m'a donné Mudosa, Lingomba ya CAA Bar UNC. Baya million sur la téléméa, n'a pas la binomo téléma. Baonio sur la téléma. Je vais voter le cordon. Tu peux te la maman ma boko. Lolo pour la cordon la télévision. Bangonde ma coordonnateur, il y a une association, puis il y a une ONG qui est affiliée dans le Ngomba ya UNC. Nous avons collectif des associations affiliées à UNC. Bango wana bakambi. Longo ya pona bino. Boko ko va.
mokonzi abengami na occupation mosusu tokena molai tokena mokuse comité okambaka association lingoma association affiliée à l'UNC otobengi CA en sigle ekamami na yambo mama mado mudosa sirezi tobetela maboko ololo na mama mokonzi simande ezangai serviteur na bino liboso micro papa Maker Kwatu Santiana ololo bona papa elandi papa Mavinga Nzita Olivier tobetela papa maboko Olivier elandi mama Chambote Lili tobetela maboko elandi papa Lubwele Claude papa Lubwele Claude bandeko pona baoccupation ya mokonzi nayebi sibio ke tosuki wana olie tozwa molai na singa tosuki na bokuse nakanisi modérateur akorekipeli micro na ye mpo atambusa programme UNC 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 Mokolo Toma UNC Abotoli Toma UNC Okotoma la nini UNC toujours ensemble. namoni awa bolembi La coordonnateur Bolembi bakordo baza na dynamisme te aïe aïe bon na pesi bino nanu merci mingi. Je dis un grand merci na ndenge boyambi biso awa lelo tango mama Mudosa azaye koyebisa ngai mama Mudosa que bozali makasi pe ebele nazalaki na mois d'août mais bato nyonso balobi te groupe wana bazali dynamique emonani lelo pe ya solo merci merci mingi ma maman a DFL merci mingi emonani que ba association na biso ezali na dynamisme makasi parce que dynamisme elingi koloba mouvement elingi koloba énergie tozali na énergie pe toza na besoin ya énergie pour accompagner mokonzi na biso Vital Kamerhe. Avant na continuer nalingi nayebisa bino boye mokonzi na biso président national d'IRCAB Dr Vital Kamerhe apesi bino mbote. Nalingi biso nyonso totombola maboko likolo po bazwa bilili amona ke beposi ye penza Maman Mudosa na papa Mumbala interfédéral na biso balobaki déjà makambo ebele o etali importance ya ba mouvement associatif
ngai nasalaki 12 ans na parlement. Nazalaki ko représenter Walungu. Walungu ezali circonscription rurale, c'est-à-dire village. Nakoki ko affirmer que na ba village na biso na intérieur ya mboka soki ba association ezalaka te mbele pasi ezalaki mingi koleka. Parce que okokuta ba oyo bazo encadrer ba femme maraîchère. Misusu bazo occuper ba orphelins pokuna bitumbe ezalaki mingi. Misusu bazo occuper les enfants mal nourris. Ebele bazo encadrer ba femme violée. Vous voyez que tozo un problème de viol mingi na est. Ba misusu bazo fabriquer ba savon na ba mafuta de façon artisanale. C'est-à-dire qu'on peut sa moisi ba moyen économique pour coca-coler sa famille nae pe ko futa que là c'est abana nae. C'est-à-dire que en l'absence de l'État bino nde bosali sakamaboti na biso. C'est pourquoi na kati ya vision ya président na biso Vital Kamerhe soki botangi na kati ya projet de société à UNC ba mouvement associatif ezali na rôle important. Ezali na rôle important comme relais ya action ya gouvernement. Ezali na rôle important pour compléter action ya gouvernement. C'est pourquoi na structure na biso organisationnelle tozali na branche spécialisée moko qui s'occupe essentiellement des mouvements associatifs. C'est-à-dire na kati ya organisation na biso tozali na bato oyo mosala na bango ezali ko encadrer ba mouvement associatif parce que toyebi que importance na bino ezali kaka social te, importance na bino ezali kaka économique te, ezali pe politique, ezali pe politique. Yango wana toyaki awa lelo ko encourager bino, ko pesa bino pe merci mingi parce que victoire oyo tozwaki lelo na ba élection ezali pe fruit ya misala bosalaki na kati ya population na biso, campagne bosalaki poto komisa président Fachi na ebonga wana ya président de la République. Donc bomi betela maboko na Fachi beto. Mokili mobimba bayebi que mouvement associatif ezali wana pona ko encadrer peuple. Ezali relais ndenge na lobby. Relais kaka pona développement te, mais pona sensibilisation politique. Lelo mokonzi ya mboka zoloba changement de mentalité. Bolanda kite atiaki cellule na kati ya présidence de la République pona changement de mentalité. Changement de mentalité wana eza important pona développement ya mboka na biso. Changement de mentalité wana ekosalema soki bino bato bofandaka chaque jour aux côtés de notre population vous allez impliquer. Elingi kolobanini par exemple kin bopeto ozoli ya Chikwang na boulevard obwaki likasa omeli mai obwaki sachet tolingi par exemple tosilisa mentalité wana. Est-ce que le gouvernement yango moko yoki ko réussir? Et kokite, il faut sensibilisation na base. Et ça doit être sensibilisation wapi na base. Binonde bozali na base. Binonde racine. Zete nyonso ezalaka na racine. Soki racine les a faibles, zete salinini et kwei. Ba mouvement associatif bazali racine ya parti politique na biso. Parce que bozali na base. Bama mudo salobaki binonde boyoka kapasi ya population. Parce que vous êtes aux côtés des mamans, des papas, des enfants et des plus vulnérables. C'est pourquoi na ndenge toso tambola kokende na 2023 na moni wana maman moko atie Vital Kamerhe président 2023 004 2001 du 22 juillet 2001 bongo to pesi bino lolengeni oyo INC to benga bango to mona kaka UNC bongo to lobby ya mona lolenge ya molai peta to yebi peta ko limbolela bino
lolenge nini INC ebengamaka lolenge wana mpe tolimboleli bino susu mokambi na biso ya interfédéral oyo aza kati na esika oyo mpe tolimboli susu moto oyo asangisi biso mama Mado Sires Mamudoza oyo asangisi basituation oyo lelo na kati na esika oyo bongo toyeba susu koningana moke elongo na maître tondingana mwa ndambo.